bazui ebembe balalisi nanu ebembe avant bakende kokoti ebembe na morgue fini que lamba wana déjà annoncé na famille que Sierra akufi esprit o eza esprit impire de na koloba bandi kobimisa makila na munoko na bango pe na misu na bango ebande kobimisa makila ebisinga ito ekozwa yo tozo kende na yo ngana bandi kolela na FC bango boye kozwa nga po bokende na nga wapi ebisinga yo za mutu na biso talo tambola ki mabe na mokili olongola ki bazemi osala ki mabe donc ndengo za bongo to ekozwa na biboko ekozwa nga pourquoi bokende na nga ngai na ebibino te na bandi kolempe sala nga somo bo s'abonner ebele na chaîne oyo soki besoin na besoin d'information ba artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV mona mukolo sheno yeswe ketu kwa kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde boto qui viennent pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme Ibi, c'est comme Ndumba. Mais mon toit on a c'est, c'est qu'à été pour réponse na yo yebité. Shalom shalom ba la nyoso ya chaîne abiso ya munene ya tolo na TV ya mama na biso Anna Kalambai et tababi Anna Kalambai c'est-à-dire l'évangéliste international ainsi que notre papa pasteur papa Carlos Kalambai oza mobali na ye et bana nyonso ya même de l'église même na kati ya Paris que Dieu vous bénisse beaucoup na bo cette encore une fois copé sa bana nyonso ya mama Anna Kalambai na kombo d'abord to bani na David to bani na Josué ainsi que toke na Calvi TV, toké na Samuel, toké na Louange, toké na Hosanna, que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Na bo sentako une fois na bana wabimi na kati ya appel nanga comme le prophète Fabrice Bilé na kati États-Unis que mon Dieu te bénisse beaucoup mon fils. Na pesa ko une fois na mbote et pas ya maman nanga Claudia Panzu na kati France, na pesi ma fille que j'aime beaucoup, na kombo ya dire merci, que l'Éternel vous bénisse beaucoup, ainsi que mon pasteur que j'aime beaucoup, na kombo ya Trésor Ngoma Faya et Église Union son nouvelle alliance à Jésus-Christ, tozali juste na avenue Kingo numéro 420 na Kitambo hôpital Nare Kwado de Tozawana. Je crois déjà lobby tozo parler sur l'impact. Il y a Saint-Esprit ou puis premier orateur zali yemoko deuxième orateur zalinga boya ebele parce que fin de l'année yango toké déjà na kosili ça. Je crois na kati plateau nanga na posenta encore une fois les nobles Francis les prophètes les nobles Francis a bombaki na Facebook na comprend gaza prophète mon caméraman Montréal que Dieu te bénisse beaucoup et puis babonné na biso nyonso nzambe lola vraiment pambola bino ebele nzambe vraiment apambola bino ebele merci beaucoup na posenta encore une fois Sanda Jangi nzambe lola pambola bino toluka ki moi mingi Dieu nous a fait grâce yako monaye. C'est une grande dame, c'est la servante de l'Éternel, c'est aussi la prophétesse. Oyo Nzambe akutani na ye, tolandi et moi mingi na ba témoignage vraiment azali une grande bénédiction pour la nation nabiso ya Congo et puis par dans le monde entier. Et quand le système amiko tozana ngo na mois de décembre tobi, tant au tozana ngo tozo dépeuplé quand ya diable, to peuplé quand ya Nzambe, quand ya Jésus, c'est vraiment important. Biso mission à 100% Jésus, tout le ngami ko tombola Yesu po ba pagano ba bongola mitema, ba yana quand o biso tozana ngo lelo. Lelo tozana témoignage et pas une grande servante de l'Éternel. Otani de Yanakata Plateau. Merci beaucoup. Na cadre Mounene Oyo. Maman na biso pesi biso comme bureau. Tozaï nangote vraiment. Dieu nous a fait grâce. Et les autres font le bureau. Et puis les autres y a mis une grande dame. C'est la prophétesse. Nakolinga yemoko a opesa komona ye. Et beaucoup yo katemo. Bon, on a témoignage très vraiment attentif. Et ko édifier yon de konanga mwasi, de konanga mobali. Yo mutu ozo luka kota kota. Pour réussir dans la vie et ça va aussi t'édifier kolanda Yesu o ya sali biso le loto sala. Merci beaucoup à Montréal je crois au fond là au ezali plateau
balanda bamona oyo ezali vraiment notre invité ya mokolo lelo. Shalom maman. Shalom papa, merci beaucoup nzamba pambola yo. Merci beaucoup et pas na biso tozala na devise na biso avant toutefois il faut la prière. Le royaume tozali invité na biso. Le royaume peut te fongoli makamango donc yonde faut sambela. Okay, merci beaucoup. Nzambe topesio merci pour zamalamu ondimi kokutanisa biso na mokolo ya lelo na bandeko nyonso o bazolanda biso nzambe tikete Saint Esprit na yo akita pe a diriger biso akamba biso mai nyonso tokoloba awa e uta na molimo santu na yo totiki ko banda émission na biso na sia loboko na yo nzambe yangoya kino kosukisa na biso nkolo tikete ba ange na yo baza na biso ni bandeli kino no suka bandeko nyonso bazolanda biso nzambe ba o baza na ba problème ezotungisa bango kolo pesa solution na ba problème na bango ba o baza na mikaka tano nzambe baza solution na ba problème na bango ba o baza ba stérile nzambe pesa bango bana nzambe ba o bazoluka misala yawe pesa bango misala nyonso oyo bandeko to bana na yo o bazali na bosenga nzambe tikete yo kokisa yango na kombo na Yesu Kristo tikete ba ange na yo ba protéger biso ko bande émission kino na suka tolobi amen. Amen, amen. Wana eza biso ba chrétien, tu amen yo ba eza bongo etika la bongo pekolo salaka bongo. Merci beaucoup maman. Chaîne biso ya tolo na se, na habité aux années kamuni oyo kolo parce que vous a prophétisé c'est qu'il y a quelque chose l'Éternel dit oya chekat na ko loba na chaîne na biso. Merci beaucoup bana nyonso ya o bolandaka tolo na se bo s'abonner nango lisusu ebele bolandango eza chaîne moko eza éducatif o ezo pesa bana nzambe ezo édifier bana bazo pesa ba conseil ya malamu mate ya malamu ko kozana na problème ezo tungisa so koti na tolo na se okozwa solution na ba problème non par rapport ya basala nzambe oyo komona na kati donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci pe na mokolo chaîne, merci na cameraman, merci na yo pe papa journaliste nzamba pambola binyoso. Merci beaucoup nzamba pambola biso nyonso. Maman batu ba d'abord kombo na yo. C'est vraiment important parce que kombo no nyonso mobimba ba avant que toi si ma ministère. Merci beaucoup. Bana nzambe nyonso bozo landanga bisika bozwami na poto na France na Canada partout na bi boza ebele. Na chaîne na bino o bolingra mingi. Kombo na ngezali Mama Sierra Mboyo. Donc naza la prophétesse Sierra Mboyo. Moko ya basali nzambe oyo bolanda kana ba chaîne mususu esipe bozwa témoignage mais na bana nzambe o nyonso surtout o eza ya chaîne na biso ya tolo na se lelo pe bokolanda émission to témoignage ya Mama Sierra Mboyo. Donc bisiko zali benga bande comme susu benga bango partager pe émission en lien au dans panza yango partout et kozala lipamboli to pe bénédiction na muto alingaka kende na kobunga to muto banda ko sala eloko moko mabe yebisa nde konata na ndaki émission ya Mama Sierra Mboyo. Donc kozala vraiment bénédiction na biso nyonso na bino bozolanda bisika boza. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Sierra Mboyo, Maman Sierra Mboyo, famille, aux 40e la famille Nabino et puis position nous avons dans la famille. Ok, merci beaucoup. Maman Sierra Mboyo, Azali 5e, Nazali mona 5 et pas maman nangana papa nangana Azali pasa. Il passe à pe aza mwana mwasi azaka mwasi lokola nga za mobile te. Maman Sierra Mboyo azali mariée, mère de 4 enfants. Donc naza bana 4, naza bana mibale ya basi mibale ya mibali, naza sous na 58 bana ya Ophelina. Donc Maman Sierra donc vina yango wana naza mariée. Maman Sierra za mariée azana bana 4 azana bana 58 azana bana belé na kati église azana bana belé partout bisiko bozolanda na yo zolanda za mwana Maman Sierra Mboyo. Merci beaucoup Maman Sierra Mboyo. Je crois bien bana 58 na orphelinat et en plus abiso ningisa to koma tout monde a po ba belé 58 on peut mon até bazole ba poto mbongo ebele mais yo tokokoma. OK, wana tozana te. Maman Sierra Mboyo to lito tout nos qui donne question, to landio partout ba témoignage na yo. Okutana ki d'abord vie na yo d'abord c'était comment pour okutana na Yesu. Merci papa nzamba pambulo na question tuninga. Donc Maman Sierra Mboyo azalaki moi si lokola moi si nyonso na balaki nante nazalaki célibataire.
na âge donc ba 2013 nazalaki na 4e. Mama Sierra Mboyo abelaki, Mama Sierra Mboyo akufaki na Saint-Joseph. Mama Sierra Mboyo akendeki kolamuka na kati ya hôpital ya morgue ya Saint-Joseph. Donc Mama Sierra Mboyo akufaki alamukaki, donc bandeko nyonso bozolanda bozala concentré pour na kolanda témoignage topé émission oyo bayembeli bino Mama Sierra Mboyo. Donc tozalaki na 2013 papa nayaki kobela. Donc nayaki kobela baye koyebisanga non lokola donc ezaki maladi mo ezaki so ekanginga na libumu na likoloko kapasi moina semboleza kite mukongo na zaika ya kotambo ya kogumbama et to eko kende na hôpital parce to komaki na ba maser babino o ezaka na bisote il faut to transférer bino bo kende na Saint-Joseph. Donc to komi na Saint-Joseph baye ko avant tout comme à Saint-Joseph tout ça qui dans l'hôpital Msusu bah écoute dans l'hôpital moko na hôpital moko ils na quartier 1 na les Rochers na quartier tant tout comme kuna basali échographie bah écoute là babi non ndenge to moni na kati ya libungu appendicite est commis aigu il faut ba kende ba sala opération dans 2 jours solo qui basali opération te a recouvre parce que appendicite ici est commis aigu ezaki na ba Christ Msusu ba mona ina kati et na tungisa mingi de maladie wana. Et après tant tu es kokoma na hôpital tu es kokoma na Saint-Joseph na koma ki lokola maladie nyonso wazalaki po etana ngezalaki malamu te ba koti singa na kati hôpital ba bandi ko traiter ngai comme pe premier jour to koma ki docteur le bindenge za bon photo sala opération eza urgent ba kokoti sanga na salle d'op. Donc ba koti singa na salle d'op na ye ba koti singa salle d'op na tongo vers ba 9h opération eleki nango pe très bien na ko bima na kati ya salle d'op. Donc na bimi na kati ya salle d'op et comme vers 12h ou 13h na ko tele manga moko na pota na se soulager côté mana tele mpona se soulager na ye ko kueya. Donc na kueyi bande ko nyonso bozolanda na ye ko sala crise ngande ko na bino na crise wana bat bandi ko lela ba bengi ba docteur ba sala ki wana ndenge ni opération l'équipe bien mto ko ya boye ba bandi ko réanimer pour que na la mukana zola mukate ba ko tanga na salle d'urgence parce que ozalaki na B4 ba ko tanga kuna ba ko zongisanga ba bindenge za bongo photocopie koma po ndenga zolo bate bongo azo ningana te o photocopie koma na ko kota koma bande ko na bana nzambe na sali 10 jours na koma. Donc pendant premier jour, deuxième jour, troisième jour, pendant 10e jour. Na 10e jour wana na bande ko la mukate na makambe bande ko leka na bande su ko ebate. Donc to ko koma na 10e jour. Donc to komi na 10e jour na ba 9h juste ba ye ko annoncer na famille nanga ke Mama Sierra Mboyo akufi. Donc ba annoncer na famille nanga ke Mama Sierra Mboyo akufi batu nyonso bazalaki wana pona za mwana oyo na boko mi epa ba parent nanga te na boko mi epa ya koko na ngai azali Mama Mboyo bisiko za bambote no azana kingabwa et babandi ko lela batu nyonso bazalaki wana babandi ko lela na ba grande sœur na ngai bandi pona zalaki na za mwana suka o na boka make pa koko na nga bango nyonso bande ko linga mingi na ba grande sœur batu nyonso babandi ko lela Mama Sierra Mboyo akufi. Donc tant bazu ebembe de vers de 9h ton émotion na ndenge koko na nga zalaki batu mso bazalaki na nazo benga ba grande sœur na bazo lela nazo kaka nazo mona wana tant nazo koma place na ndeko mona ba grande sœur nanga bazu ebembe balalisi nanu ebembe avant ba kende kokoti ebembe na morgue ba fini ki lamba wana déjà ba annoncer na famille que Sierra akufi na bandi ko bat bandi ko lela tant bat bandi ko lela na eko mona ba molimo na ngai donc nzoto ndenge lali molimo na nga etelemi donc molimo na nga etelemi bana nzambe na eko mona ba tumoko babimi mibale. Donc na moni baza lokola ba ange mais na ebité baza ba ange moko na ebité baza lokola ba esprit o eza ba esprit impur de na koloba ba bandi ko bimisa makila na munoko na bango pe na misu na bango ibande ko bimisa makila
e bayebisi ngai toye kozwa yo tozokende na yo nga na bandi kolela na yebisi bango boye kozwa nga mpo bokende na nga wapi bayebisi ngai yo oza mutu na biso tala otambolaki mabe na mokili olongolaki bazemi osalaki mabe donc ndenge oza bongo toye kozwa na biboko ye kozwa nga pourkui bokende na nga ngai nayebi bino te na bandi kolela mpe esalaki nga somo tangu babandi koloba bongo avant nanu bato wana namona bango tangu nalali na mbeto namoni esprit na nga ebimi nabimi ti libanda namoni ba grande sœur na nga bazolela namoni bayena na bazalaki wana Solange ba grande sœur na nga ndamba batela bino bisika boza naye komona bango na koko na nga bandaki vraiment kolela nazobenga bango yana na muto oyoka ngai azalaki te parmi bandeko nyonso bazalaki wana ba grande sœur banoko bandeko mususu naye kozonga na kati esika nzoto na nga ezalaki ton nazonga esika nzoto na nga ezalaki na moni naye komona siko besprit wana bayebisi nga toye kozwa yo nga bibo kozwa nga bokende nga te nga na okende na bino te bayebisi nga yo bandi kotangela nga mabe oyo nasalaki na mokili oyo na bandai koyeba te ndeko ozolanda nga yo mutu otambolaka na mokili na obanga nzambe te yo mutu olongolaka bazemi oyebi osala makambo mabe na vi na yo obima na mibali ya bato osala eloko moko lelo na conséquence na yo ekoma kosouffrir bomoi na yo ederangeaka yo moko sino efana bike eloko na sala mabe mais moyo kende ko confesser to kende ko lobeza te fukama pe bondela nzambe yebisa nzambe limbisanga na likambo nyonso na salaki e sala offrande mo kende ko luka basala nzambe babondela pona yo maona nzambe za likola vi na yo e na bandi kolela nesi bango na okenda bino te e na ye komona ba ange mibale babimi ba ange wana namonaki bango bazalaki na mapapu bayebisi ba esprit empire o bayaki wana bayebisi bango non bino bokoki kokende na ete ye aza mwana nzambe bokoki kokende na ete bango balobi non ye aza mwana nzambe te tala etambo ndenge ezalaki asalaki mabe na mokili bandi kotanga mabe oyo nga nasalaki ezala mabe mosusu kotosa baboti te yo bandai kosalaka yango oyebi te ke eloko oyo ozosala ala longue to na vie na yo kokomela oyo eza mabe mbala moko na bandi kolela tango ba esprit wana babandi ba ange o bayaki bandi koloba na ba esprit wana e ko disparaître elimwe mbala moko ba ange wana bayebisi ngai toye kozwa yo donc tango mutu abundanaka na liwa pa kufa eza na ba ange de la mort o bayaka pe bayaka kozwa molimo mutu mususu akoki kolela mundekola bino moko akufa zoloba namonaki bato baye kozwa ngai mususu akoki kozala ba ange de la mort ndoki akoki kosimba molimo ya mutu te akoboma nzoto babebisi po balingika bamono na mokite nde babomi mutu wana mais ami na yo do isike kokende eza esika bango bakozwa yango te bango bazaka na autorité kolongola kokabola corps esprit na nzoto na yo e tobimi na bango tobandi kokende na ba ange wana namoni ba grande sœur na bazalaki wana bato bandai kolela tant tobimi na bango tokomi na porte ya Saint Joseph tant tokomi na porte ya Saint Joseph na ekomona ba to disparaître ngai na bango toza lisusu te namoni lokwa net to disparaître to mati net likolo tant to mati likolo namoni bisika to bandai kotambola na bango comment dirais-je na okikoloba eza lokola ba planète donc eza lokola ba planète namoni mbala moko to bandi kotambola mais ndenge tozotambola wana nga nazotambola nde likolo ya moto nga nazotambola nango bango bazoka moto wana te bango bazotambola sans problème mais côté nga na bandai ko toucher makolo na nga na se na bandai koyoka ka moto na bandai kolela et donc na ebisi bango na bime tozokende nga nazolela nazoka moto ezozikisa nga na makolo pourquoi bino moto ezozikisa bino te bayebisi nga balobi misala na yo oyo osalaki na mokili nde ozobuka yango na bandi kolela na ebisi bango na bi pardon moto oyo eleki makasi nazokoka te moto oyo nazokoka esu kosupporte yango te et tobandai kaka kokende toye kokende tokomi na première barrière donc ndenge tozalaka bolelo soki mutu akufi eza na troisième barrière oyo ezalaka mutu akokende soki okende na séjour de la mort na oyebi ke nazokende na lola okende mpo koleka na 3 barrières wana soki eza ke ozokende na misala oyo osalaki ezalaki na misala ya mokili oyebi ke ozokende na lufelu okokende mpe na nzela ya lufelu mais fo leka na 3 barrières wana tokomi na première barrière tokutaki bato ebele bazalaki wana na première barrière et na bato ebele bazalaki na misu bandai kolela en tout cas ezalaki paston tokomi
namoni bango lisusu te ba disparaître bakomi na kati po eza lokola nde tomonaka soki bato bokende ba Congo na port ndenge ezalaka ba barrière ezalaka wana mais na ça dit ba péage quoi. Oui, ba péage ouais. Merci beaucoup namoni ba péage donc il faut ba tombo nde tozaka so to voyager faut ba tombo la libende po mutuka oui namoni bato mususu badokutani bato mususu baumeli wana bazolela e naye komona ba ange wana ba se retrouver déjà na kati esika barrière ezalaki na basoda o batelemaki wana e basoda o nga namonaki ezalaki basoda ba policier te ezalaki ba FARDC te basoda na o nga namonaki ezalaki pe bamura te to basoda na biso ya Congo ate namoni basoda o ndenge balataka na filme ya Yesu nde tomonaka balataka ba casque na mutuna babilamba balataka ya mabende wana. Et tant namoni bango na bandika kolela siko nazotala ebele ya bato o non nakuti batelemi ba misusu baza wana baumeli déjà non baleki te est-ce que nga na koleka na bandi kolela nde na ye komona ba ange wana baye basololi na basoda wana baye kolekisa nga na première barrière na leki na première barrière to tamboli na bango muke nga nazotambola ka likolo ya moto toye koleka lisusu na deuxième barrière bango bakoti lisusu na kati ya deuxième barrière basengeli nga lisusu na leki bafongoli na leki na deuxième barrière memema toye kokoma lisusu na troisième barrière donc tokomi na troisième barrière bato bazalaki vraiment ebele bato mususu nazomona bazokende na bango bazotambola bamisusu bazolela na troisième barrière wana e baye kolekisa ngai tobandi kokende donc tokei na bango bayebisinga est-ce que yebesika a tozali toza na lola nga na bilola lola ezaka ndenge nini na bandi kokamwa siko na bandi kolela ton nazolela na ndiko esa bango botika nga nazonga nga na ye awa nazoyeba te ndeni na komeli awa bolimbisa bandi koyebisa ngai non bibiso toye kozwa yo po papa mutatindi biso toye kozwa o baza na posa na yo nde toye kozwa yo na bandi kolela ntuka ezalaki pasi nde na ye komona tango tozoswana bango nazobonda bango na botika nga nazonga na mokili so nasalaki mabe na kosala esu mabe te bandi koyebisa ngai ke misala onga nasali ya mabe na mabe onga nasalaki yango nde nabuki nde nazotambola likolo ya moto ndeko na nga na ye komona mbala moko lumière wana nanu namona yango te nayebi te sanza soki ndenge ebruyaka na butu ezalaka na lumière wana et tant on a yokaki bayebisi ngai ke tant on a bandi kobondela bango bayebisi ngai ke zela nzambe ye moko aya soki papa anzimi makambo mawa papa eza na vie na yo na bomoi na yo akoki kookela o mapo kozongisa na mokili po ye mutu atindi biso toya kozwa yo Zano Maman Boyo, merci Masera, que Dieu te bénisse beaucoup. Papa Guy Jambon, tu peux dire merci ainsi que papa Nabiso na Kombo, il y a les big managers na Kombo papa Evaris. Nalingi, tout le monde malé, namoni. Première barrière, autant que obimi na Saint-Joseph. Est-ce que vous avez sous date oyo makambo komela ki na Saint-Joseph? Oui, ezalaki na troisième mois. Je crois na troisième mois, cause la balai 7 et c'est troisième mois. Na 2013. Na 2013. Tango Koufi, ba o ba yeki na babi ke no o ba no mela makila. Babi to yoko zoyo parce que vous avez biso. O ba lo ba ibongo. Après ba disparaître. Après misu ba yeko ya ngo bazalaki wana tango bazobana nga baye kozwa ngai po nga nasalaki mabe na mokili natambolaki boye donc ba expliquer nga makambo mabe nga na bande kosala na bande komona kezeye malamu et après bango bakende na nte nde ba ange nde bayaki koya o bazalaki na mapapu nde bayebisaki bango ke aza mutu na bino te aza mwana nzambe nde ba wana bayaki lo bate aza mwana nzambe mutu asali mabe boye asali batangi mabe oyo nga na bande kosala et bayesi bango ke papa nda tindi biso toza bango bazalaki suna moya koloba te nde ba disparaîtra ki bazalaki lisuté. Ah OK. Merci beaucoup Mamboyo. C'est-à-dire makambo o ba oyo wana ba esprit impur ba lobaki na yo mo reconnaître ki non mambalobi na eza vrai. Oui. Eza makambo eza vrai makambo nyonso bande koloba eza seno etambo nanga ndenge ezalaki malamu te mais na mawanzambe na ye na mawana ye nde asali sous lelo ke azongisa na mokili nazala mama Sierra o nazali na ba grâce o nzamba te kati na ngai. Bon, Mama Sierra, c'est déjà un témoignage. Nalingi Batu, Oyo wana
naïbi yo aussi changer d'aller côté na lingi aux olympiques maman pour donner besoin de sauver ba amona quels sont ba type nini o ba lobaki o y retrouver que pour bango ba ko récupérer ezai loko ba masum loko nini o ba muso tisiko ba osala. Man merci papa na yoki ndengo lobi nzamba pambolo eza question moi malamu tuninga bana nzambe nyonso o bozolanda bisika bozali en tout cas tant ozolanda témoignage oyo mitala vie na yo koyoka soni te kotala moeza facile te naza mwasi ya libala mais nazoleka na émission pe naza mosali ya nzambe pona ko loba mabe oyo na bandai ko sala mabe ko kozala nini yo ndeko ozolanda ko ozala ozalaki na vie ozozwa même zemi ya un jour soki olongoli yango eza déjà lisumu okoki koloba minga na longola ka zemi moko na longola bazemi ebele te mais eza déjà obomi mutu eza déjà osali lisumu moko boye oyo sali oyo miyebaka te na ndeko oyo soit kimbongo pesi ya kende kolongola ze moi c'est biso ke naza na ze mo biso mbongo kende kolongola po ngana obota na nte po ngonga na ngana mono ekokite il faut na préparer nanu donc ndeko nyonso bozolanda ngai bozo a témoignage oyo boete oza mabe osala ki olongola ki bazemi obimana mibali ya bato obandai kotosa ba parents na yote ba parents bible lobi ba parents baza banzambe na biso ya se mais ala ki tamsu parents lobi no likambo pesi passe na parents na yo eza na bande ko ebele misu ti ba parents na bango bakufa batikala ko senga bango pardon te a par rapport mabe oyo ya bandai ko sala koto etamboli na yo ezala ki malamu te eza facile de koleka na TV to koleka na mokili mombezo landa yo o témoigner mabe moko boy to témoigner ngo pona sentiment te mais yo ndeko ozolanda bisiko ozali oyebi ke problème o elekela on a vie osala mabe moko boy to mabe oyo moko oyebi oyo biso to tangi yango a te na makambo to lobi oyebi ke loko eza mabe esika nini yo ko kimela ezate ke obi ke na bomba mutu pona bomi mutu so na sisi ko bomba mutu mama siara lo baki so na bomi mutu sisi na ke olukanza me na bon zamba limbisanga non tala vie na yo tala bila na yo tala conscience na yo moko fanda lo mama beni na sala kinzambe limbisanga yi ofuka me oboneli nzambe a cause ya bolamu o ngana zaki na ngona mokili nde salaki ke nazonga na kati ya mokili to kokende na ko expliquer nini we salaki ke nazonga lisu na kati ya mokili na koma na ba don ba grâce o nzamba te kati nanga naza prophétesse naza médium donc na ko expliquer nyonso wana soki na sisi témoignage pesa na message on repesa na bana nzambe o bolanda biso. Okay. Merci beaucoup. Je crois tout comprendre. C'est une femme mariée, c'est aussi une prophétesse. Lorsqu'Azoloba Azo ko énumérer ba point, il y a des gros points. Il y a minene yo poko ko se retrouver kuna peut-être au longo bazemi je crois to lana ki témoignage moko ya pasteur Monash na tindela kio o nzamba talisa ki basi ba longo bazeni son na bongo za ndenge ni. Donc mabe ozo salelo nenge Ecclésiaste alobi jeune sepela bolenge na yo lia mela bazo tindika muta sala mabi un jour tu passeras le jugement ozala yo moko mobali na kozala te ozo vivre ne likango na kozala te moi si on a perso tindo yiba kosaka kuluna akozala te diambo ozo mela akozala te masanga akozala te je crois maman aolo baba l'essentiel biso petro simba po nzambe message oyo na nzambe yo ozola na biso okangolama okoza pe chrétienne osambelaka mais ba vie na gauche droite otikate donc faut faire attention je crois to okobana maman ndenge azoko expliquer biso malem tout so kende omoni ba yepena ko zoaye yo to bako ali felepe za ramboka omoni maman lobi ai malgré ba ange ozoa otambola mais otambola na moto atu pourquoi mais bino ka moto te poni te biso to ka moto te yo ka moto po par rapport misala na yo oyo salaki ndozo ka moto donc keba première barrière batuni au monaki bango to tuna atali solo to tuna ba non to komi andenge ni pri bato ba telemi andenge ni to tuna tellement lisote poto me ko yeba na tuna ki bango nesi bango mais to na première barrière yango na so landinde na oti ko expliquer na lobaki ke ezana batu misusu baye awa ba umeli maintenant baleki na première barrière te bongo na troisième barrière to koma ndenge nini na mituni question pourquoi na lobi bongo donc to komi nga bisi bango to komi wapi nde bandi ko expliquer nga ke mutu soki akufi to molimo ya mutu nzoto ya mutu etikali molimo na ebimi eyekenda kana jugement selon misala na etamboli ya mutu abandai ko sana kata mokili alors poko mana lola to kende na lufeli faut le kana première barrière deuxième barrière jusqu'à na troisième barrière
donc na expliquer bongo nde ba bisinga ke ezana batum susu o ba ya na première barrière ba wumeli ba sale mikolo be nanu ba lekata na deuxième barrière te mais na mawanzambe nga na leka ki première barrière na leka ki pe deuxième barrière kino na yeki kokoma na troisième barrière. Ok, je crois maman a lobby très bien. Si quoi tu as maintenant évoluer directement ce que tu ticket pena à loba tant qu'on la troisième barrière et là qu'on est au yamonaki et tant babi que nous là mon papa beaucoup tanaye surtout landa témoignage ensemble na bune. Ok. Merci beaucoup. Et tant où to komi tant où na bandi ko lela na eko mona mbala moko voya nzambe ye moko azoloba e ba ange nyonso bazalaki nanga namonaki ba ange bazalaki wana ya mibali namonaki pe ba ange ya basi comment na yebi ko tu nanga pona ni na différencier ba mo bazaya mibali na ya basi parce que oui pour na zora ba question na mingi na bémission na salara mususu mona balati ba bilamba na biso ba minganga ndenge ezalaka ba infirmier to mona ka ba minganga na biso balata ka pembe mona likolo alati elamba mususu na mona ki ba mususu balata ki bongo mais ba ange mususu pe bazalaki na mapapu. Donc ya basi na mibali ozomona différence misusu bazana basuki misusu bazali kana basuki ya neti kaka mibali ngana yebaki Jésus o ezanzambe nzambe o ezanzambe o tomona kana ba filme nde na yebi kezaye ton nazalaki na mokili donc na bande ko yeba ke ye o to tsaka na ba photo tomona ka pe begize misusu basambele la kaye ngana yeba ke eza yende nzambe oyo aza mokili ya likolo pe na se. Donc to komi na bandi ko lela sko wana ba moko na yoki ton na ba beleli kombo na ngai Siara abeleli nga 3 fois abeleli Siara bango nyonso ba ange bazalaki wana batiaki mituna bango na se enga pe na kitaki mutuna se na bandi ko lela bandi ko yebisa ngai makambo o na bandai ko sala alobi na nga talo tambola ki mabe na mokili talo sala ki boye na zongi mukie kokata non témoignage na biso te mais na zongi mukie tant nazalaki na 4e secondaire nayaki kokutana na pasteur moko aza prophète kombo na ye Flamme pasteur Flamme na Kingabwa bambote na yebi te mwa kala na kutana kana pasteur wana parce que école na bande kotanga etana ki na église tellement nazalaki na biema moko lata mingi babiloka mikuse na uniforme na lataki tozalaki na ba collègue na nga pasteur wana prophète yana eko benganga aibisinga ma chérie kombo na ona ni na ebisi mama papa kombo na nga Siara Mboyo aibisinga kola bina ebiso za musala nzambe munene. En fait, si on néglige ba prophétie te eza na prophétie mususu ba pesi o lelobi prophétie e umeli banda ba pesa ngango esala makate et c'est ça pe une année des nzamba sala na ngonga o ya lingi yo ndeko ozolanda nga ko lemba te musali wana ebisinga lobi kola bina ebiso za musali na munene maison na se makolo nza kinanga ba collègue nanga bandi ko seka ba ebisinga tonga lobi nanga bandi ko pesa ngana ba conseil na ebisi merci papa na yo kina baluki na ke ba kamara nanga batuninga lobi nyunga bino ebisinga ke na musala nzambe aba bandi ko seka nga ba esinga musala nzambe na biema o donc biso nyonso na école to ebi yo nde muto yaka ba modèle ba uniforme yo muto lata mabe yo muto lata blo mikuse na modèle ya habillement o nde koza musala nzambe alors on a les cas qui nanga kaka na kutana susu na maman prophétesse moko dans molimo ne pe manaki maman bisiko zali maman Angèle Litumba donc maman wana église nezalaki na des bonhommes je crois oui ayebisanga lobi na ngai tokendeki na bandai koleka na bando leka pour à l'époque là na bando teka babilo na ngai na ndoteka ba mèche ba fantaisie ayebisinga lobi ya ton nazo bondela na uti retraite na kitika na mutuka po nzambe apesinga message na ebisao kola bina ebisao oza musala nzambe munene fo tambo na kobanga nzambe oselo makambo minene na vie na yo donc nazwaki message wana ka bongo wana na ba 2013 wana e na ekozonga lisusu na place tokomaki tongo abeleli ngai Siara 3 fois na bandi kolela abandi kotangila ngai Siara otambolaki mabe na mokili talo sala ki boy
eloko esalaki kie nasala bolamu à cause ya bolamu oyo nga na bandai kosala na mokili nde nzambe ayaki kozongisa nga na mokili etango azoloba nasali effort kotombola elongi na nga mpona tala moto azoloba na nga me nakokaki kotala ye te namona nanu lumière abongo te donc ntongo otombola elongi lumière déjà ezobeta o na misu moya otombola elongi omona ye eza te alors abandi koyebisa ngai nga nzambe na yo nalimbisi yo eloko esali ke nazongisa na kati ya mokili eza cause ya bolamu na yo bolamu yango ezalaki nini bandeko bozolanda ngai yo zana osalaka bolamu mingi na mokili obi nzambe nga nasalela bato bolamu bato bafuta nga mabe bolamu oyo tosalaka lelo na mokili ya se lobi toloba okuna nzambe abundela yo makambo ebele bolamu wana ekobundela yo pardon na makambo ebele na vi na yo naye komona video baye kotiela nga video oyo namoni ntango nazalaki na 6e namonaka koko moko na mission na Kingaba ponga na koli na Kingaba namonaki mission na tangaki na kola mission nazalaki na 6e première maman moko na ba 12h koko wana bandai kolela akoyaki na se tozalaki na ba collègue na nga tonto bimim koko wana abenga kutu collègue na nga msusa bibana bana mboya kopesa nga mai bandeko ba collègue wana baboyaki koya kosunga koko wana nga na kendeke pa koko wana nazwaki mai na nga nazalaki na ngona liboko na pesa koko wana melaki nazwaki na maboko na nga na récréation na sombaki biloko na nga ya kolia lipa na nga mwa boudin nazwaki na pesi koko wana ba collègue na nga bakomi kutu kokende batiki nga déjà mais koko wana alie pa melima wana ebisinga ya merci beaucoup nzamba pambola yo bolamu yo salelinga lelo ata lobi te lobo kuna bolamu wana ekobundela alors tant koko wana lobaki nga nazwaki yango ka bongo nandimi merci maman nandimi merci koko nayebisi ozokende apa ebisi nga nazokende na Mbakadi donc Mbakadi na mishoni eza mwa pembeni eza mwa 3 avenue be 4 avenue ebisi koko wana ke kotika ebisi nga noko ke kotika nga te kende na yo merci beaucoup nazwi makasi na pe mamukenga mona okende video ya liboso bayaki kolakisa nga yango wana video ya mibale bayaki kolakisa nga tangu nazalaki na komai na 4e secondaire ndeko moko riti aza na kulumba nayebi te soki bazalaka na quartier wana nakende kotala camarade nanga kombo na ye mima collègue nanga to bandai kotanga na ye mona kol pang na bango azalaki na problème ya makila esilaki ye alors azalaki groupe O positif ponga moko naza groupe O positif donc na bato mingi basala na hôpital groupe wana vraiment mona na mingi na pasi tant bayebisi nga namoni baleki na mona wana mbangu bakoti na ndako tozalaki na collègue nanga nakende kotala mpona za bakopi moko epa na ye ayebisi nga lobi anga biboleki na mona obepo wana ayebisi nga no mwana oyo azobela makila bazongisa ezosimba te groupe nepe ezomonana te alors esala nga pasi mais mwana la fille nakende kotala bande koswate na bakolo lupango nde naye kotuna nayebisi naza na besoin na se soulager ayebisi nga no kende na nsima kuna donc naye kokende na nsima na koti sikoyo epa ekolo lupango nayebisi ya mama bayebisi nga ke ozoluka groupe O positif nga naza groupe O ayebisi nga ayaya tozwa groupe O tosala ndenge nini bon yo opesa makila sa baparent na bayeba alors naoki pasi nga nayebisi abi totamboli ebele na bahôpital toketi kalembelembe me groupe O ezomonana te nga nayebisi nga naza groupe O tokende babendanga makila mpo bazongisa mwana wana ayebisi nga lobi eske epa na bino baolinga mbala moko na bandi koconvaincre mama na poki ya ndima nayebisi epa na biso baoboya te kutu koko na biso babendanga makila so makila ekominga ebele po esala nga bavertige na convaincre mama wana ayeki kondima wana kutu ata yesu nano obongola ata motema te oyebi ata mama nzambe te nzambe nakendaka na église nazokende baeglise wana na bandai koyemba na église moko na otanga kombo te na bandai koyemba nazalaki kamona ekodime donc na ndeko mokambi ya bekodime à l'époque là nazalaki bongo mais moko ozotambola moko oza na kati ya mokili moko ozoka sentiment ya mokili kaka bongo il y a des fois belé pe basser musu na kati église au monde azane protocole asambelaka ne mais tambo ne za malamu te et tokumba mina bango ezaki déjà vers 18h ou 16h déjà 16h30 ok 18h oyebika ba série wana na bambouteillage na biso ndenge ezalaki ba ekto kokende mama ya mwana na papa ya mwana na koko ya mwana tokomi na kingasani tant tokomi wana tokomaki ba 18h quelque ti basomba fiche monika hôpital ndenge ezalaka bato belé na hôpital ba maser basombi fichi bakoti boye e kokoma 19h na 19h wana baye kobendanga makila à l'époque la penzela wana ezalaki sous bien te kota kingasani bato bayebi kota hôpital ba maser à l'époque là ba 2013 mois nzela ezalaka malamu te tant tokomi wana babenzinga makila ba traiter makila ba faire soigner yango babandi kozongisa mwana wana
donc bandi kozongisa mwana wana pongi esalinga bayelinga maltina na meli naye kolala tokomi ba 22h naye kosutuka nebisi mama wana nonga ifo nazonga ndaku poso nazonga ndaku te baogangelanga ayibisinga non il faut to lala okende na tonga bite mama nazonga ka poso nazonga te leo baobetanga ayibisinga yaya baobeta ote na oke osengelo pa na bino kende ka lobi na tongo donc na mona kelo ko sa tabi nzelo eza mabe na kotika oto za mwana mwaso kenzela o ero na ekolala na tongo na ngona ekozonga ndaku mama na zimbongo alinga pesa nga na bisi no mama merci nga na sala ki ngo te pona opesa nga mbongo te na sunga ki molimo mwana biso po obike groupe e mona na raté nde na yoka ki penga na za groupe o yango na yaki konzima ba zwa mwa makila na nga bazongisa mwana wana tant na zonga na ndaku na eko mona koko na grand frère nga za ki wana ya tonton bisiko za bambote no yaya abandi ko beta ngai donc ba betingai a betinga vraiment makasi bakatinga na suki babi na otu kota mibali na lali libanda mais nzamba za témoin na kinde place ma bete na kinde juste ko sunga mwana wana et deuxième vidéo na eko mona ngo wana komona vidéo ya koko wana na eko mona vidéo ya mwana wana troisième vidéo na eko mona na kati ya lupango na biso na 15e mire na eko mona voisin na locataire na biso mwa ki wana za ki vraiment na ba difficulté azaki vraiment ba difficulté même kolia na ezaki passe alors garantie na tu esilaki lokola bakoko nanga balinganga mingi ngam ndai ko gérer mo mamba ba locataire ya kata lupango et na bande ko bi non to benga na ye mbongo to futa mbongo te umelinga bande ka kotele na koma même so na za mbongo nanga non sela bango wenze na pesi na pesi mbongo lambela bana donc mobala sundola ki akendeki donc aleka ki na vie moko ya na difficulté ya makasi et na bande ko sunga toujours bana na mona bazana nzala so na lambi na pesi mbongo asimi bana mama tembele balambi bale o mona ebisinga ya merci bana bale kino bale na sala ki ngo plusieurs fois pa maman na troisième vidéo na ki komona ngo wana et ko la ebisinga yi malgré wana na zaki na babola musonga bande ko sala mezaki sans les savoir na bande ko yebate pona ndenge na ko na kangela mutu mutema te na sunga batu na vraiment na bolingo batu ende baye ko ebisanga abimuni bolamu oyo sala ki na mokili nde sali ke yo ozonga na kata mokili e ko zonga na ozozonga za musala nzambi munene. Merci beaucoup très cher abonné tolandi témoignage Massé Ramboyo et la première partie il y a notre témoignage sur na lobby boye na yo ki passe ndenge maman azobeta li solo na ye ya témoignage na ye to revenir à petite question so za na ba question o de faut que na maman boyo je crois biso tout na ba question comme na biso et qu'on parvenir pas na ye et puis to retourner na deuxième émission. Merci beaucoup et maman boyo merci pour la première partie à notre témoignage 3 et puis 3 vidéos. Donc le ministère a 3 trésors et pas na yo. Tout revenir na yo. Na habité. Nous avons besoin de ça numéro nous juste à téléphone. Bato ba compte on a besoin na yo. Bato on a besoin de prière. Ba on a besoin ya conseil. De mo aussi na téléphone bi nzamba atio na motema to sambela. Iloko bisenga yango wana nzamba chona motema ngana to ba ko sambela alors na lipe bato oyo grâce oyo ngopesa ngana opesa pe bango. Merci beaucoup na bande ko nyonso bolandi biso o landi émission oyo en tout cas nga mota na beta ngo liboso za so na lobe na sa opesa témoignage o ma emi se bande ko kitanga na bande pe ko lela na bande ko mona monena nzambe na vie nanga yo ndeko ozolanda ngo simbi téléphone na yo ofandi liboso ya téléphone na yo numéro de téléphone maman Sierra Mbo yango yo eza wana affiché ozamba problème ezotungisa yo olobi mama nga esina lembi libala oyo mobali ona zo ebate soki eza nini mama nga nazobota te nga naza na problème ya mukanda problème nyonso ezotungisa bomoi na yo eza pe na bandeko mosusu oyo azwaki ka numéro mama Sierra ndenge yo pozwi ka ndenge yo pofandi liboso wana ozwi numéro mama Sierra Mbo yo benga oza na problème nyonso ezotungisa yo
ozana problème etali kobota omoni ke mikanda na nga bando ya poto sala 20 ans eza maman moko sala 20 ans na poto aya alukara mikanda zora mikanda te eza na ndeko musu pasalaki 13 ans 10 ans mais nzamba sali grâce car nde balandaki le témoignage mama Sierra Mboyo pe babenga ki to bondeli pona bango nzamba pesi ba directive na ye kola sali bango ngolu bazwe mikanda eza pe na bandeko mususu o bazalaki na problème akobota na bondeli pona bango lelo tozolo bandeko moko oti kobota ya 50 ans et pe nzambe ménopause ezalaka te ndeko ozolanda binga na esi na koli age na komi na 40 ans et pe nzambe ménopause ezalaka te nzambe aza capable esara botaki na age nini nzambe aza capable esika batu nyonso tu balobi ke esuki mpo na yo mais nzambe esika bandi na vino bibelo be esika mayeli na biso bato esuki esika nzambe bandi yo oza na problème nyonso ezotungisa obi ke likambo na nga nayebi te eza na ndeko moko azolanda nga siko osimbi telefone osantaka eloko ezotambola na libumu lokola mwana donc yo kezolo eza ozoka lokola forme lokola mwana moko bandi koyoka banose lokola oza na zemi mais za zemi te za serpent o batia na kata libumu na yo kola bina ebisa yo benga numéro mama Sierra Mboyo tokobondela nzamba ensemble okomona délivrance esama na vie na yo otungisa mpe mingo bina yo koluka biloko ezotambola nga na mukongo na mutu na suki na yo o bakata olota bandoto ebele nzamba laksa yo moko pe makambo ebele na vie na yo ndeko ozolanda simbi telefone ofandi liboso ya télévision na yo numéro mama Sierra Mboyo yango yo benga soko ozana ba question to ozana problème moni ezotungisa yo na lingi mama Sierra na lingo expliquer nga boyena comprendre to suki awa na 40e premier épisode ya émission na biso to ko continuer témoignage boko comprendre makambo ebele continuer ko sala bolamu toujours na vie na yo osala bato ebele bolamu bato bafuta mabe kozela te bato na bafuta yo salaka bolamu nzamba a cause ya bolamu yo salaka nde nzamba ko futa ngo na ndenge mususu kaka bato esika bande koloba ipana yesuki nzamba za capable ya kosala grâce na vie na yo pe mokile gangi bato balobi ko simbi kisi meza kisi te ndeko nanga numéro mama Sierra Mboyo yango eza affiché benga to solola nzamba pesa biso ba directive na ba précision na ye au mona makambo nzamba osana na vie na yo merci beaucoup ozana bato pesa salutation. Non, merci beaucoup. Nazana batope ça vraiment mbote te na pesi mbote na basala nzambe nyonso ya Congo. To bonde la pona mboka na biso, kimia eza na Congo. Na pesi bino basala nzambe nyonso ya basi ba prophétesse nyonso na pesi bino mbote. Mama Sierra Mboyo ya lingi bino mingi na pesi pe papa Joël Nduba bisiko za ba mbote na chérie je t'aime beaucoup. Bana nanga nyonso na orphelinat kuna bana nyonso na lingi bino mingi merci beaucoup. Merci beaucoup. Numéro est affiché wana na C et maman Sierra Mboyo. Donc vous avez besoin de contact nae numéro neza wana obengi rapidement et puis azali azana secrétaire tena mutayambela téléphone timo yamba téléphone yeba sur la nae mais le monde a kobeta c'était makasi et tu dois d'abord les respecter parce que c'est une femme de quelqu'un puis c'est une prophétesse de l'Éternel quoi que ça babla parce que c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est une femme, mais a un caractère d'homme. Parce que le ministère, c'est pour les hommes. Donc, c'est un homme dans la spiritualité. Et Dieu va te bénir. Ceux qui honoraient onction OP et qu'on honorait. Ceux qui ont déshonoré, il y a qui ont déshonoré. Je crois que comme ce dans notre émission, la première partie, à notre témoignage, Sarah, moi, Akufa qui a la Mukaki, je crois que l'année, moi, témoignage, moi, belé. Et tu continues à boyer. Et Nzambalo, la osante au pambola. C'est ça qu'une fois, mon bala, maman, c'est Ramboyo, papa. Joël Ndouba. Papa Joël Ndouba. Merci, merci beaucoup, mon pasteur, mon apôtre. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous allez, que Dieu te bénisse encore davantage. Nzamba pesa. Je crois que vous avez pour un témoignage. Il y a madame Nayo. Bye bye, à prochain numéro. Et puis, ciao.